Bandeko bana nzambe bino tumela sana kolandanga nzambe apambola bino toza na makambo na nzambe. Makambo na nzambe eza makambo basakana nango te po eza kotushe mingi vie ya bato. Makambo na nzambe kosala yango baventure te. Makambo na nzambe kozala nango na kifanatiki te, sino te okoya kosimba mutu. Nazali na mondimi ya Charles Bamako, si c'est Bameko Bostra, mondimi wana akoti doute. Mais azaka fanatique ya Charles Bameko. Mondimi wana abengainga alobi nanga ayebite soki Charles Bameko soki aza pasteur to aza évangéliste, soki aza ya nzambe to aza ya nzambe te. Natuni ye ndeko, pourquoi oponika nga basali banzambe baze belé oponi bango to tiki bango, yo oponika nga ndeko wana lobi nanga boye. Ça fait presque 10 ans nalandaka yo, nazalaki contre yo, namonaki yo orgueilleux po pasteur nyonso nga nalandaka olobaka aza mosali na nzambe te. En tout cas nalobaki mabe mpo na yo olimbisanga. Mais nalandi bango nyonso oyo olobaki baza basali na nzambe te. Effectivement baza basali na nzambe te. Nasomba bakaye nalandaka baenseignement na yo, à partir de baenseignement na yo nazolandaka bango na bafaute, nazwi bafaute ebele. Natuni ye neti banani abi neti ba Marcelo, ba Mukuna, ba Walesa, ba Ifonge, ba Denis Lesi, Tony Silasi, ba Makanzu. En tout cas bango nyonso wana landi nazwi bafaute na kati ya baenseignement na bango do limbisanga. Mais elo on a comprendre te et pas ya boss rapé nazwi quelques fautes. Mais loko naza fanatique na lingi bima na monoko na yo. Bande ko nanga bino to landanga kosaka na vie na yo te, kosaka na makambo nzambe te. Makambo nzambe eza makambo mususu. Sakala na makambo mususu me kosaka na jamais na makambo nzambe. Ozana mwasi, ozana bana, ozana mobali, ozana bana. Zwaka vie ya makambo nzambe au sérieux. Mendeko na kosenga na oboye. Tala video na uti kosala numéro 14-26. Il y a le 22-24. Donc ezaka asuke ba 2 jours, sur 3 jours. Kuna na loba tu, kuna na loba nyonso. Okotala sur vidéo moko na loba ipo na Bostra qui offrande des bibliques. Vidéo numéro 1357. Il y a le 21 janvier 24. Tu vas y libérer, na parler na kati. Alors, ndeko moko na luki su kombo na ye me telema na za trop pris na moni yangote. Alors bindeni yo olobi na biso ke Bostra aza faux pasteur, mais yo loba na biso ke aza vrai serviteur de Dieu, ce qui est vrai pasteur. Na répondre ye nabi zwa numéro na téléphone. Tinilanga mbangu vidéo wana. Parce que bandanga na botama. Nana loba na mutute ke aza vrai pasteur. Langage on ezaka pa na ngate. Tinilanga ngo. Mais na pesi yo délai. Soko tindilinga ngo oboma commentaire na yo. Soko bomi yango taka na oboma yango. Parce que zali ko semer ba mauvaise graine. Et pas itozo loba pona ko aider ba na nzambe, yo zo ko cha commentaire moko lukuta.
on a le bâti. Je sais que tant baza ko tungisa Bostra baza ko sangisa biso so pasteur. Parce que ba sataniste na ba ndokimite mabe ba sepela ki mingi tango makamwa Bostra ebimaki. Alonga pe attaque pasteur na telema pendant le baké ye ayibi na été. So bozo reprocher pour nos offrandes ayibi na été parce que offrande est biblique. Ba sataniste ba ka oyeb sabatu ke offrande est biblique té. Ngana lobby est biblique. Mais ba sataniste ba bana binote ndenge ni ba ko pesa ba dim na monde des ténèbres. Ba yakande ko détruit ba nzambe. C'est pour ça que nous recevons ba para ebele. O nga mwana nga malade. Nga mwana nga boy. O sambela na sambela kate. Pourquoi? Parce que abana ko yoka mate ya ba sataniste. Tango ko bebila ina ndaku, au lieu que ba sataniste, au kele kula te, abana yo luka biso. Et misusu na zongi sala bango. Na mama, kende ko benga muto yo landaka, abondela pona mwana yo. D'abord, yo sambela kate. Est-ce que to sala musala ndaku no ndenge nini? Parce que au sambela kate, aux incrédules. Au sambela na yote. Est-ce que to sala ndeni poto sambela, poto bixa mwana yo? Parce que yo olinza bete. Tango e baby obonyo pa nzambe. Poto sali. Alors bandeko o balandanga soko lingi o reprocher ngai. Reprocher na Bible na verset biblique. Oyeba interprétation oyo eza ya Bible. Mais quand il y a un verset biblique te oyo interprétation nango eza personnel. Interprétation nango eza biblique te eza ya yo ko ya nango te. Parce que ngai même si on a sali vidéo mbang mais pourquoi ça n'est pas un problème. Net vidéo na osala yango tellement ça fatigué na bino tu na répondre quand même ndeko wana. Ndeko yokanga. Bostra aza serviteur de Dieu. Mais il y a bisoté. Bostra aza ceux qui pasteur, ceux qui évangéliste, aza serviteur de Dieu, mais ya ngambo ya bisoté. Soko yebi li loba. Eza ngati mtu ramanda yebi sa yo moko, soko zotala bo yebi ke. Ngana répondaka Bostra. Jour na monaka asalisaka anniversaire na église ceux qui pa wapi pas tout plein. Et pas ina yeba ke j'ai affaire na moto yo azana kana bisoté. Ndeko so monika mutu asalisi au pasteur asalisi anniversaire na église tonini yeba ke azaya bisoté. Po azana verset o akopesa ya Bible. Yami balé. Na monaki pa ya Bostra. École de la délivrance. Délivrance est spirituelle. À cause de la école de Gini. Pour le banini, l'école de la délivrance. Pour le banini. C'est pour semer la mauvaise graine. Mi balé wana. On a monaka ke. Aza kanabisote. Aza na kan Satan. Dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Royaume, il y a Nzambe. Il peut pas servir le bali. Na royaume ya Satan, qu'on appelle Satan fabriquer ba serviteur na ye pour na koya ko détruire ba Nzambe. Oko yozo ka Satan azote ya nde azolo ba makaba solo, nzoka nde za makaba solo te. Mais tant yozo yo ka ngo zo ka pita ah le bibia. Bande ko na ba bibia. So ki bomoni pasteur. Église tonda plein. Landela mate eza kuna eza mate ya combat. Parce que ayib mate mususte. Ayib ka mate ya combat net pas Charles Bameko. Ndenga na pressure lilo bana fani sango pour Charles ko sala mote. Parce que ça on ozobe fote belé. Ndela bana zo pa ifonge. So ça ayoki te atika na pressure to ko pressure ka boba na juillet. Ba fote kulika e belé. Allo bandeko. Na bay na bino. Ba pesa ka bango biloko ya nie na banzinzi. Ye moko atelemi boso nie bino nde banzinzi. Boso na kati ya mvutema. Même parce que l'episode vérité ndengni okoyoka te. Mutu moko lobaka ngwa wate. Mwalimu. Abi même parce que yo oyinanga ke onga zo precisa lukuta ofondi makaka proposa sous envoûtement. Bandeko
est-ce que Bameko Charles la terre à Liloba? Bameko Charles la terre à Liloba te? Bameko Charles à Lobaka. Mais la terre à Liloba te? Nathalie que moi mi balé na baye na bi, ça ne vaut même pas la peine. Mutu nyonso akende ko teya et pas ya Bameko. Boyo kanga bien. Aza musala nzambe te. Je suis clair, hein? Aza musala nzambe te. Aza musala nzambe Satan. Parce que un vrai musala nzambe, tango avandi azotala mutu ninga zo prêcher, alandeli abika oyaza yabisote. Donc on nous prêcher kuna te. Donc si on a prêché on prêcher oza nzambe te. Botanga na 2 Corinthiens 6 14 à 16. Ce que botanga on va comprendre. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble dans une même maison. Peut-il y avoir la paix entre Jésus-Christ et Satan? Mais c'est pratiquement impossible. Alors, ceux qui ont côté, il n'y a pas un sataniste. Aux hommes de la lumière, il y a un sataniste. Vous commettez des péchés de participation, vous êtes sous la malédiction. Je suis clair, dans ce Sabino. Dans ce Sabino clair. Alors, Nagotia Logo Moko, pour minute de Kende, Nani, apôtre Paul, alobana bino bien. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Éphésiens 4, 14. Ndeko, zala net ba chrétien ya béré. Actes des apôtres 17, 11. Qui examinait toutefois les Écritures. Ndeko oyo. Abina pasteur, na examiné ba Écriture, na suba faute belé pa bato tolandaka. Nabay na yenga yu frère, surtout soit 1000 ou bien 2000 pasteurs na France, toute la France. Ma pasteur va courir on dem sous disité. Moussou aye, asa prédicateur, surtout c'était na beta la place wana. Moussou asa nega prédicateur. Bino mo bano bege pasteur. Moussou asa ne diacre, bino mo bano bege pasteur. Ah mais non. Bandeko pona kende musika te voilà boko ya ko remarquer bandeko nanga basala nzambe na kati ya Bible babana ko bela hein basala nzambe na kati ya Bible babana ko bela mais bango ba sataniste babela raté. Moi, mon sataniste, les cas qui a le bibiso, tant que je suis 10 ans, on a été. Tant que je suis 20 ans, on a été. Nous avons toujours conzo. Nous avons dit que nous avons Beli. Nous avons dit que nous avons Bameko à Beli. Nous avons dit que Tony Sila sa maladie. Makanzu, Mukuna, Walesa, Ufonge et autres. Deniles. Est-ce que nous sommes batouana bas maladie? Il y a des signes où il a dit que batou bas bisoté. Bas la plein. Ce que aujourd'hui Walesa, tout ça Walesa. Aujourd'hui Bostra, ce que Bameko. Aujourd'hui Tony Silasi. Aujourd'hui Tolchana Nimbiye. Awa. Aujourd'hui nga ochenga place boy. Mutaoza na bandimi muke zanga. Bango tout va se rappeler, sauf ngam to na mouké. Pourquoi? Parce que maté ya solo eza pa ibatu baza mouké. Pa ya bato na plein, obondo yoka makamu eza gatina. Charles Bameko alobaka. Hein? Alobaka. Maté ya gate. Na affirmé bino que aza ya nzambete. Aza ya mondo kuna. Eza tour par tour. Bon, maintenant, on a Tony ni Silas, tout plein, Babakanz, ouais. Allez, tourne à Bango l'équipe. Si vous avez tourné à Bameko, alors, Bameko, n'est pas comme Bimaki, et ça signe à ce qu'il est vers la fin. Ti bo au monde en église, on a battu sur Bango, Ti est sili. Et comme est-ce autour, il y a mon sous. Vrai pasteur, bah, comme ça a été. Vrai pasteur, bah, mettre l'équipe à mon côté. Jean 10, 20.
Si vous avez Jean 10, 20, vous avez pour Jésus-Christ. Tanga vous avez Balobi, vous avez mouton pour Nini, c'est un fou. A quel moment qu'on n'a pas Yabotama? A quoi que ça miracle peut-être? Parce que quand on est crédible, parce qu'on dit c'est pour ça le baki ni les prophètes chez lui. Neko, au côté de la Bible, oh là là, na tiki verset en mot. Prophète Élisée, t'as encore mon bangé. A Belaki, azali toujours à contact na Seigneur. Soukanango, a Koufagi. Paul Azoloba, on a 2 Timothée 4:20. J'ai laissé Trophime malade. Vous savez, aucun Philippiens 2:27. Okuta Épaphrodite. Azaki malade. Okotanga, Zwaka ba verset dans pesa. Paul, persécution, souffrance et maladie. 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Colossiens 4, 14. Luc est devenu un ami intime de l'apôtre Paul. Luc, docteur Luc, Paul. Paul était persécuté physique par maladie. Dans ma maladie physique, il faut le la Bible bien. Mais bateau, on a toujours la lix, ma propre. Moi, c'est Pembe, voiture qui toko, ndako qui toko, makabutu est lix. Et ça, c'est signe à sorcellerie. Et ça, c'est signe à sataniste. Nazana nini awa. Et puis, matin, na bango, souvent, maloba. Au moins, matin, na bango, ça toujours incomplet. Yoko bala. Nanzela na yo, bango na été. O kende poto. O yazana sima na yo. Bukaye, toko salaboye. Ba matin, o ba benga ka fair play. Ce sont des stars. Ngaza starté. Ba pasteur ba starté. Mais bango ba ba star. Ba Coutinho, ba tout ça. Ba star. Mais ba pasteur té. Zela natala eloko moko bopo nga minute kende ke bango. Voilà. Nakotala. En tout cas, oyo bakoki ko décourager, ba décourager, mais nazana bino na kati ya vérité. Bon, total là, awa kama kilto yo. Yoka. Bon, yoka va faire play. Kala pana bon, aïe. Et on va souster la banze. Boyo ki ne bandi? Lelo eza mukolo na yo. Lelo eza mukolo na yo. Ola makamuni ne ko bebisa. Bandeko. C'est drôle, hein? Nali ko tshela binongo. Me pesi ki ko salate. C'est grave, hein? Hein? C'est grave. Tout va bien avec Jésus-Christ. Radio-Télévision Bostra.
Bandeko, moi, continue à moyater. Na banzi. Na banzi boyoki buzoba. Oye ka kuna. Yangwana bino bolingaka. Oko bimba no tela serpent. Oko sala boye. Oko sala boye. Oko ganga. Yamba moto. Na oyi kuna yamba moto. Na Nouveau Testament te pa na biso. Hein? Ozomona ba faute. Na Nouveau Testament pa na biso ezate. Yakono tindila kan documento ezate. Ezate apôtre moko atindila documento ezate. Jésus Christ ye moko atindila mutu moko te moto. Ozomona biloko ngo ba faute. Tango yo tinda moto wana pa pe bandoki batelemi yo. Bando banda ko tinda moto echangeaka te. Ndenge mwana wa bengi ngai. Ndeko wa bengi ngai. Na swikite na ko chaso so moko ha. Na moni pasteur moko ayeko te ya kuna me mawa mingi zelana tozwaye wana fo ezala ye moko Bostra me ikiwa peza ikaka awa wana fo ezala ye moko Bostra tozoyoka losambo na ye. Voici l'homme tombe. Charles Bostra fo ezala ye yo. Tu es Yoka. tout normal. Personne normal. Une personne que Dieu a créée. Lorsqu'il s'est réveillé de son lit, lorsqu'il reste là, assis comme ça, au lit, la première des choses, merci pour la journée pour cette journée, je te remercie et je déclare ma journée, tout ce qui est programmé contre moi et ma maison aujourd'hui est déclaré nul et sans effet. J'ai la domination parce que tu ne sais pas. Parce que toi tu peux travailler avec alors, bandeko. Boyoki ndenga prendre ba fidèle kuna soko la muki. O déclaré tala. Donc pona ye tango la muki o déclaré oyo nyonso et comme nini et comme obino bengaka prière d'autorité. Donc la prière d'autorité c'est la biblique te toloba prendre l'autorité na tongo. C'est quoi ça? C'est quoi ça comme enseignement? Bible lobi na biso. Wapi. C'est lui qui prie tout en conservant ses péchés. Sa prière est une abomination. Psaume 66, 18. Tangu yo lamuki, ozana tina ya kozwa autorité te, aux autorités pourquoi? Aux autorités, ceux qui n'ont boutu tango lali ba menace les qui a trop. Là tu prends l'autorité, mais ce n'est pas ce qu'on lamuki. Ce qu'on lamuki, au quoi adorer et qu'on louer. Après, au sali suivi, il y a prière de demande. Parce que louange, ils n'auront jamais prière. Adoration, ils n'auront jamais prière. Après, au sali, prière na yo de demande. Ndenge nzambe, lokola zali protecteur na biso, refuge na biso pe. Soit, atinda ba ange, ba accompagner toute la journée, ou bien au tiki journée na on a maboko na ye. Mais tala oyazo la kisabino.
eza biloko oyo elakisaka mutu oyo d'abord un asala étude biblique te ye ezolakisaki asala étude biblique te mpe aza pasteur ya côté na biso te bafaute eleki trop tala prière moke bomoni prière moke mais ezala bafaute bon soki sikoyo botikeli ngai ye ateya liloba ti na suka nazwa faute boni bandeko nazwa faute boni mais c'est regrettable comme prière. Alors prier c'est quoi? Qu'est-ce que la prière? Prière c'est demander. Jésus-Christ disait à ses fidèles, à ses disciples, prier c'est demander. Demander pour recevoir. Yango na bato bazo huta na l'église mususu ta mazo ya pananga na mutu na yo ozote ya yeke prêcher c'est demander mais il comprend rien. Après 2 ans, il comprend toujours rien. Bandeko. Soki yozo sambela pa ya sataniste. Yeba ke ba prière na d'abord est exaucée. Et yo pe oza sous la malédiction. Parce que yo, Jésus a dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique sera semblable à un fou. Ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Alors, la suite, nous avons dit. Pecho nani, Bameko, après chaque parole, mais il parle. On est amis est-ce que Bameko, ça explique la différence qui existe entre délivrance et guérison? Ça explique rien. Yé, aouya, atana nani na yo, atata taleki na yo, atana nani akaki biloko na yo, toza ko buka yango. Mikolo nyonso kaka yango wana, il prêche jamais l'amour. Mais il prêche jamais l'amour. Ngai na yebisi yo. Soki yo ki na osambela pa na ye. Lelo ozo kondima ngai te. Mikolo koya okondima ngai. Okenda kosambela pa ya moto yo azo servir nzambe te. Satan a fabriqué ses pasteurs pour semer la mauvaise graine. Tala. Donc vina yo mobimba azako pression kaka bando kenda combat sur combat, combat sur combat, combat sur combat. Le reste n'a pas péché sexuel. Le reste oh ils dans la Bible. Est-ce que vous avez prêché par exemple la parabole du semeur? Matthieu Jésus qui se va dans la parabole. Vous avez prêché la parabole du semeur parce que koka ngote. Akoka ngote so tete yebisa ye. Ngana kozonga na kozoma faute na faute. C'est regrettable. Donc ndeko yo totuna nga. Nango ke no musigate. Nalobi na yo aza serviteur de Dieu, Dieu a minuscule. Bible zo lobila biso ba Dieu mi balé. Dieu a majuscule, na Dieu a minuscule. Nzambe ya biso créateur de tout. Dieu ya majuscule. Oyo ya bango, Dieu a minuscule. Tanga na Bible, on comprendra. Alors, ndeko lokolo ndaka ba enseignement nanga olandaka yango, vraiment échanger yo pe, merci beaucoup. Parce que si vous avez un enseignement, il y a un bostra, il y a un bameko, il y a un et ça, enseignement, il y a un sakabato, bangi sakabato, bangi. Donc, on vivre et nous sommes bangi ça. On a un nangai, on a un nangai. Mais comment? L'exa mutu d'abord, qui est ndengeni ni okwa adorer nzambe. O l'exi mutu ndengeni ni okwa louer. Parce que na ba louange, c'est un remerciement. Adoration et ça élévation. On a élever nzambe. Créateur du ciel et de la terre. Créateur de tout. Na louange. Osa ko rappeler de ce qu'il a fait pour toi et pour ta famille. Peut-être pour l'église aussi. Ndenge olamusingai na lalaki. Kolamukoza bitidité. Mais olamusinga, je te remercie beaucoup et je suis reconnaissant. Et après, je te demande, Éternel, de me couvrir du sang de Jésus. Mais hier, na seconde, mais c'est quoi ça? Comment vous avez toujours traumatisé? Toujours, pourquoi? Bazali, mais ça n'a pas de temps. L'andaka nani, apôtre Paul, tant que nani. Alexandre, ça clair. Alexandre m'a fait beaucoup de mal.
mais il sera traité conformément à ses œuvres. Diacre, tiens, ne leur impute pas ses péchés. Mais le langage où la cabine oyoyo, et ça biblique. Ce qui n'est pas biblique, mais ce n'est pas que pour la micolonioso. Moi, j'ai toujours dit à mes fidèles, couvre-moi du sang de ton fils, qui me rendra invisible face à mes ennemis. Là. Ce n'est pas la peine de la faut qu'on l'envoie à 3h du matin, faut qu'on l'envoie à 3h. Mais je me dis, mais Moutou Zanani. Ndeko, yebaka olandaka enseignement pa ya nani. Ngana zwa ka ya batu Allemagne. Hein? Oyo bazo menacer kwa ba corbeau, soko ayipa pa na ye. Nde mama na kufa. Soki ba yaki pa ya bango, nde mama na kufa. Pona ko délivrer mutu, faut na molimo santo na puissance. Faut la d'abord na yango. Soki yozo sambela pa ya bameko a délivrer yo, yeba que réussite ezali. Réussite ezali parce que ayokani na mutu misala mabe, bato basala mabe. Batiaka moi stop. Stop pour quelque temps. Après bako reprendre yo. Parce que bazaba na mama moko tata moko. Bazaba na mama moko tata moko. Donc ndeko yo mutuna mutuna. Na yebso clairement naza clair que aza serviteur de Dieu oyo sata fabrica. Baza ndenge moko na ba ifonge na ba Tony Silasi ba tchaba groupe mona ba na bolo mideko baza groupe moko baza bato côté kuna. Yango na bomonaka boko ke na bino bato basaka plein. Boko ke na bino bato basaka plein. Plein wana zo comprendre tout tout travail bozo kende ke na envoûtement. Matin ya solo ils appellent bato baza muke passer da bibino. Jésus dit ça qui na 70 mais tia yuti na 12 wana ayeba bango tout. Ndenga na ministère nanga. Soki oye na lo yenge yo moko okima. Oye okuta biso to zaka boye yo yene pocha marque na yo o mona ke no so na continuer na okufa. Ti okima ka yo moto na obenga na bino. Alors ndeko tu es suffisamment éclairé que si on continue, on ne change pas l'équipe qui gagne, hein? On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais ceux qui placent, on continue à doute. Ils ont soucié d'embêter, ils ont obligé, au tika, au coup de pas moussous. Mais pour écouter vraiment celle ensemble, ils ont facilité. Nabina yo, ils ont facilité. Pas où aller ça, ok pas mon coup là. Oh, ils ont facilité. Oh, nous sommes dans la succès. Jésus-Christ sera succès. Apôtre Paul sera succès. Ba Pierre sera succès. Oh, il passe à la Pentecôte. Et ça va makamusu soit. Pour ba sataniste va se ramener. Oh, bon on déni les cas na Pentecôte. Oh, ils na Pentecôte, ils moli mo santo to kita. Hein? Et ça qui Pierre était mutu, puissance ne te na sala. Mo limo santo e kitaki. Merci na tiki binonza mazana bino. Au revoir.